Bandeko, pa ya mama Annabelle, divorce ya malamu ezali mobali alimwa. Elingi koloba, basi lokola mama Annabelle, mama Bizaleli. Divorce pa na ye kokabwana na tata banane, esengeli mobali ne akende vanda musika na Angleterre na Canada ya zalalaise. To mobali na ye akufa. Soki mibale wana esalami te, esengeli sikoyo mobali na ye akende na boloko. Bobosana te mobali na ye akoma kobela-bela. Alors bolandanga na bokebi nyonso. Eza penza nécessaire, surtout na bato oyo baza na mabala, na bato oyo nanu babala te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Boyeba makamuna koloba ezali réalité esalamaka pe na mikola lope ezo continuer ko salama. Mama Annabelle. Tango nyonso tozomona ye na image na Ariashu kuna na ndako na ye balalaka bisika moko te na mobali na ye. Akabola deja bisika. Soki bolandi na video o na tchakiawa eza na bodio oya ye na suka elandi video bokoyoka ye moko pe azolobelango. Alors bandeko, ta nyonso azalaki pa Ariashu asekaka pe akumisaka mobali na ye. Mingi bakokamwa koma batu baza chambre séparée azokumisa mobali na ye boye. Ezali azo maske mokili po bamona ye mwasi malamu ndenga sala na vinyonso. Bamona ye mwasi ya boboto. Bamona ye mama Bizaleli ya kitoko. Bayeba te azali mama Bizaleli ya mabe. Mobali kuna kokabola bakabola chambre. Mobali pe abelaka. Azokende musala me azobela. Bandeko boyoki bien. Estoma pe motema. Ekoki kozala na basusi. Me tango mosusu ezaki azana susi. Me maladi ezoya nango te. Me maladi wana mosusu ekokozala. Lokola batieli bakisi. Mwasi nazo bakisela ye bakisi mosusu pote. Doze le kaka maladi ekonjinaka kozala makasi. Bandeko bokamwa te. Esalama na limani awa kaka pene pene. Mwana mwasi azape ya malamu ya kalme. Famille na epe balinga ye. Bato kote pe balinga azana ba kamarade. Mobali na epe azako bela bela. Ti mobali akufi. Mobali akufi. Famille na ye na France. Azana famille ebele na poto. Bakei matanga baleli. Balobi ya couple yo. Mwasi na mobali balingana ki makasi. Mwana biso tisi kwa lingaka mobali na ye. Pe mwasi aleli makasi na feti wana. Non na matanga na ebembe. Ba famille na ye ba wumeli wana. Basilisi bazongi France. Ba pesi kaka zala courage. Zala vraiment courage ndengo tikali yo moko. Eza maladi nzambe mutalingaki mobali no akende. Bandeko likamba kokamwa. Lisolo nazobetela bino. Famille na ye oelalaki na matanga. Bandeko ne propre ya mwasi wana. Bango mutu babengaki balobaki. Babengaki wapi? Babengaki na kati ya ndaku bisika nga nazalaka. Bisika nazalaki liboso. Bandeko baza teke batu moko imaginaire. Me baza batu oyo bayebani kombo na nini na poste no.
na ba kombo ba koko na bango na ba village. Eza histoire vraie. Eza koto histoire te, mais eza réalité o penza nga na yebi. Bandeko wana babenga balobi oyebi ke toutaki matanga na Allemagne pona na kufelaki mobali. Me tozo kamwa likambo moko. Me likambo nini bozo kamwa? Bazo bimele na butu te eza bongo te. Ça fait 2 mois mobali akufaki. Oui toyebi ekokisi 2 mois. Ti sikwa zo mona pasi. Famille kuna na France zonksi. Bon, biso pe likambango tozo kamwa yango wana. Toyebi ti sikoyo azomona pasi. Famille na kati ya France bazwi réponse. Oh, bozomona pasi na ndenge nini? Likambo ni ezoleka. Yepa komobela te eza bongo te. Atindeli biso ma invitation azobala. Mokili yango en tout cas eza penza elengi. Bandeko mutakufeli mwa mobali. Nazoloba bien ekokisi 3 mois te, 2 mois. Atindeli ba famille na ye invitation akobala dans 2 mois lisusu. Mais famille ezokamwa. 40 jours estilika sikoyo. Tokomi na 2e mois d'invitation akobala. Balingana ki kana mobali wana. Tango batunaki mobali yango azalaka wapi? Mwasi azongisi azakaka pene na ngai yawa. Tozane mboka moko, tozane pe pene. Balobi mobali yango bolingani kaka sikoyo tango yokufeli mutu. Ya lobi parce que bakabwani na mwasi ni. Donc ezalaki boye. Ye akufeli mobali. Après 1 mois, donc tango yazana na 40 jours, mobali wana zaki na mwasi. Bakabwani na mwasi akepa mususu. C'est quoi zoloba balingana ki na ba semaine wana? Mbala moko pe invitation à mariage. Boyebi ke famille na ye balingaka ye. Bandimelaka ye. Bazwake mwana malamu. Me babengani famille mobimba. Babengani na bakamarade ya famille. Babengani na bato yo. Babotami na bango. Bakoli na bango na Angola. Na ba oyo bawutaki Zaïre bayaki na Angola. Balobi mutu moko te akende mariage wana. Mutu moko te akende ndeko na biso moko aza ndeko na bino te. Bo kende te. Mobali akufi abeli awa maladi mulai. Ayeko kufa. Pasi wana ezalaki wana matanga. Biso moko tolalaki kuna. Ye na 2 mois azotindela biso ba invitation azobala. Mutu azobala autokabwana pena mwasi 1 mois bazaka pene. Ata toza ba sendi. Ata toza ba zoba. Ata toza ba ndoki. Ata nanu tomona comportement boyete. Tokolinga te bana na famille na biso. Tokolinga te tosala yango. Abala na mobali na ye moko. Bandeko eza histoire vraie. Et salama awa na Allemagne. Awa kaka na pene na ngai yawa. Yango wana basi lokola Annabelle. Annabelle boka moitié. Azo kote ya biso. Azo tie longi ya boboto. Arieshu azo présenter ye bakokana bilongi. Arieshu azo sepela. Akomi na grande sœur. A débarrasser rite beauté. Po apeseke mafuta ya acide. Azwi grande sœur. O azala mafuta ya ba angelo. O soko pakoli 14 couches ya mascara. Okomi lokola momi. Okomi lokola bikeko oyo ya tango ya Pharaon. Wana za kopesa biso ba mateya. Me yena mobali. Mobali oya sans papier. Asalaka na mukanda moto mususu. Azobundana na musala. Na soa komi na ndaku na maladi. Alali na chambre na ye. Mwasi pe na chambre na ye. Mwasi soka koti na chambre ya mobali. Abeta ka porte ta koti asali loka linga ke.
Mobali so balinga beta porte atuna mwasi likambo. Mwasi kokota te. Zela lobby. Asiri rendez-vous. Mais en même temps, maman Annabelle, azoya. Kolobela biso makamba kitoko. Nanda kwa Ariashu. Ariashu pa komisiye. Pa komisiye mobali na ye. Alobi, yepe mobali na ye. Azali calme. Mobali moko malamu. Lokola kaka papa Mike. Bandeko, ba video wana. Eza na page ya Ariashu. Bokende, po ba video mususu. Bazo longola. Neti video oyo. Nga na chepa na nga siko yawa. Oisanga na bodio. Pa ya Ariashu. Na moni neti babombi yango. Ubi elongwe. Alors bandeko. Soko elongwe. Boka mwate. Eza na ba faute ebele. Parce que Maman Annabelle na kati ya video wana. Alobi boye. Soki audio wane panzanaki. Parce que Ariashu. Tango azalaki nango. Ayoki. Atindi yango na groupe. Na groupe na bango. Pote. Groupe eyeba. Bolandanga bien. Maman Annabelle mutazolo bango. Video ezali awa na site nanga. Pana bango na kanisa. Ekozonga susu te pona monaki balongoli. Alobi bien bolandanga. Alobi Ariashu. Abwaki. Video wana. Na groupe. Pote bayeba. Mission accomplie. Donc mission accomplie. Bon. La bossanité mais. Mission est coquille. Donc vous comprenez. Donc mission est coquille. Donc mission. N'habite ce qui mission. Il y a prophétie. Ce qui mission il y a Nzambe. Ce qui mission il y a qu'on débarrasser. Il y a qu'on débarrasser. Na mutu passe. Pour mobali wana. Toko benge siko mutu passe. Ce qui maman Annabelle. Azo piqué ba crise. Parce que azo mona yaza pene pene. Bandeko. O eza réalité. Pas ya maman Annabelle. Divorce panaye. Mobali a kende kote mususu. Avandaka. Bana bayi bakazaka pembeni awa. Eza bien te. Po bana mukolo bakozongisa molimo. Ba okende papa na bango. Donc. Panaye papa fazala. Canada. États-Unis. Congo. Ou bien liwa. Ce qui ne se mit balé en salamité. Le boako. Le boako ata 20 ans. Plus 48 ans maman Annabelle. A recommandé à 68 ans. Soka bimina na 68 ans. Problème exact. Moi na mosusu à 20 ans. A recommandé à 40 ans na bakoko. Donc, aza calculatrice. Azali mythomane. A koko zalape nymphomane. Et azali pe mutumoko. Ça trompa, a trompa. Mobali na ye. Na zoloba. Na mibali mosusu. Tango zoloba ke. Nga nazana fidélité. Wana kokosa. Soki botuni o trompa na nani. Akoloba te parce que. Akoloba botuna motuni ya nga na lalane abima. Soka lobi bongo elakisi. Abima tango mosusu na basala Nzambe. Alors mosala Nzambe akobomba sekele. Sinon te kosili se carrière. Abima na marié moko ya sérieux. Alors marié wana akolinga ta so problème na mwasi na ye. Po banda bana mwasi ne a trompa ina moto mosusu te kaka na mama Annabelle. Abima na bato ekolo wana kutu. Langi balobaka. En tout cas, bamvunzi siko boko yebila ndenge. Mais azali mythomane, nymphomane, mama Annabelle. Ka papa robo na sokisi awa. Botik. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, ça me donne la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.